balingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Voilà, chers internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission Shop News. Je vous salue déjà dans dimanche, je salue des centres Awa avec votre serviteur, un des serviteurs Eki Bumba, ou Aïe Awa Natikambo, vraiment, Kokuta Anande Gonabiso Moko, la Combo ya Rodrigue, les Gonabiso, Azo souffrir vraiment au Kasi, ou les salis tout sur la Naye, Tomekaoye, Bani, Nezo Tumisaye, et pendant combien de temps, ou Aza souffrant dans situation où il est comme la vie, donc pour découvrir nous surtout dans cette émission où on a vu à Salavacel dans un endroit idéalité, dans la place où on a surtout à Salavate, Misa Mutupona et Libanda, vraiment ils ont passé. Pour ce langue et comme donc c'est même cas où ils ont cas moi dans la mission, tout l'accès à la vidéo, Nicolas Lekala, bébé Gradi, vraiment. Et ça lit des choses pas si comment on a siko yo nande kona biso mokolo penza oyo AGC Poussani maman Tazali Mukanzi to solana. Voilà, on dit déjà merci na papa Edo Amani depuis Londres, depuis Sombote, depuis maman GH, depuis ba ino surtout ba na biso papa France na Paris to bosani ote molongani ya maman Rita et puis Guilain Mandela molongani ya Mifi, vraiment bambote na bananio surtout parce que vous avez Linda na kati ya Belgique, bambote na Belinda Bumba et puis Pati Basile pour autrement dit Barbia Mukolo. Ensuite, il y a Igebanda. Voilà, pour introduire, inviter Nabiso, tout le monde Nabiso, Oyo, ça vraiment n'a pas si, tout sur le bail. Voilà, Rodrigue, tout n'a moqué. Rodrigue, biso tozoa qui sango na yo, toyoki ke yo zo souffrir, ozana ba difficulté, banda en face na yo, mais exactement eza nini, mais quand on peut expliquer bande bonyo surtout nini zo tungisa yo pe nini tungisa ba yo. La botama, na rolo bana botama na yo. On a ma betina yo, après 2 mois malade bandi. Ndenge mama sikakanga na bana problème à Muchopo pareil que la route na Muchopo les gars mobile quand l'hôpital bana bakata na Muchopo bandinga Muchopo depuis basala bana bana comme maman va difficulté makasi na niveau libumu le niveau ya kosala se na comme va difficulté makasi. Voilà, donc difficulté les Gonabiso Rodrigue, bino mo bomoni ou estimé ou ya koyi ozana mbula nini mais alobi abandi ba problème na ye na âge ya 2 mois. Alors pour to kota na vivre sujet na biso to meka komona ndenge nini ndeko na biso sala rasel ndenge ndeko na biso azotungisama tozonge pa na mama pesa biso explication nini oyo ekomelaka mwana na ye to lokwa alobi likisolo ya 2 mois, cela veut dire ezaki mama azananu akouta na maternité to nini elekaki ndenge nini na mbotama ya ndeko na biso Rodrigue mama mbote kombo na voilà mama yenga mama ya Rodrigue ekomaki ndenge nini ndeko na biso a souffrir to azala na condition oyo azalaki ezalaki na ndenge nini ntango yo okumbakize ni mpe ntango yo okendaki kobota nakumbakize ngilokula kabana lokola mama nyonso bazemi nkola kobota ekokaki nakendaki mpe nabotaki nanga malamu ete nabotaki na bokesani lokola bamosusu po bamosusu so nakei kaka boye bakonsultenga 8 cm nakengaka lokola boti odiki banda nakomaki mama ye mo 12h30 nayaki kokota ti na 16h40 na 17h nabotaki ye malamu babimi mpe aleli bapesi biso mokokofali balongoli biso mpe wana na ndako babengaka moloko basalaka bapesi
mbulu natalaki kasi na kotakala tani aza na lise asubi mpe etikalaki kaka mimi mbala moko bekisaki batikene na pafikaka kende kokosalisa baexame Bolembi sena tia momungo na loba banda mokolo ya botamaki wana ti kokoma dimanche mpo bobima estce asalaki sel asalaki sel te banda mais azalaki komela abandaki komela azomela mpe na trage lokola eloko nde asalaki sel te samedi na potundi wana ayaki kosuba ketonge tana ya dimanche moko tosukolanga 5 heures naki osukola kozonga bomi azalaki ya kolala afungo matina ebisimelaka kozalaki lako tala mwana ovimbi mbala moko beexame natikana komela peti ya dimanche wana te kosukola beexame moto azalaki te wana moko akantia ya kotala nayebisi na kotalakali wana benga papa abengi papa wana beexame papapapapapo awaeza te okende campus wana banda tokendeke le 28 du avril bakosite ye aza batie sonde osokola nango sonde wana foevelo sokola azomisi sonde nde abaki kosumba na sonde na hôpital ti lokola ntango kopesa makanda balobi aza maladi ayekopere ye bakopera mpe ezaka yanda na beninga bakomibale baprofesseur na campus ntango basali wana potaka tobimi na biso ntango topimi nde tomonika bibo ekopima na se wana apres combien de temps wana sekobisi 4 mois nasali hôpital 4 mois obimaka tobimi botomumelaki te bibo wana ekopima azolala te kolela totala bamoki eza te lokola ndeko ya mobali mpe azalaki wana tikana tomeka kopasola tofine ezali ebima komona mpe kopasola pasoli tofine ebimi te ebimi nde esali te complication nyonso wana nie ebandi kopimana esika kopasolaki mesali so lokola bibo mibale sali te ezobima neti bisika misato wana mwana mwaye eza te nalatisa na ntango wana apres ezalaki te naolatisa ye bakushe nazolatisa ye bitenge ya bilamba situation mpe ekomi talaka na ntango wana kampiso tosalaka trema tozali na société te na mbongo na biso moko baopération nyonso wana na mbongo na biso moko ti ntango ekokomplike wana aleki ezo opération ezo na 2 ans eloki aleki baopération lokola mibale na pota wana eza lisusu complication etikali bibe na meki ata na kolisa classe talaka moto esi ameyebi bana classe koseka esimbi te finya ekotala complication tilelo botango akoli 15 kasa te ezoandekalakisi biso hotel wana na ngokolinga tokei toumelaki mpe nde ayaki tokolisa mototo wana banda nde atiki kosumba na bilamba na nsima akosubaka ndenge ya lobi balobela eloko mingi batiaka wana tozala bongo sokango ntango ndi moko akoli po abimatiaka bashasi wana po aluka moye kaka ya komema te avandaka na baninga te sola kofanda na baninga biso kutu tosipoteka aza ngo na kati ya mbota tokotindika ye wapi tosipotaka kaso difficulté ya ote ya kowana. Voilà, eza pasi tozwi explication nyonso tu ebandeli ntina ndenge lelo rubrike azali tozonga pa ya rubrike vraiment toyebi ke bandeko na biso ya mitema mawa koza ebele bato oyo bolingaka pe te komona moninga na pasi congolais aza moto ya motema mabe te congolais aza moto ya motema mabe te toyebi ke condition de vie nde ezokomisa biso mwa bayimi to nini po soki tozongi nsima ezalaki tomona moto na lupango oyo azolamba fufu na ye ebebi to etebi ndenge tolobaka atindi epa bavoisin bayebi ye mpe mwa sani mais lelo kotinda ndenge nini bango mpe basombaka de bikolo donc provision ezalaka lisusu te en quelque sorte congolais aza motema mabe te basituation difficile nde ememi biso awa alors bandeko boza libanda mboka
eza penza na bacondition toza te soki mwa sans fin ezali soki yo moko kozwa ku yango ekozala mpasi mais contribution na yo na ya ndeko azotala na Norvège na oyo aza na Autriche na oyo aza na Irlande na oyo aza partout dans le monde na États-Unis Canada Suisse omoni ke esala mwa eloko bandeko bakoluka mpe kobika baye mpe bazali awa na Kinshasa toyebi eza na mama ya motema mawa motema mpenza ya kosunga mama Olive Lembe osalaka mpe mingi tomonaka bavideo na biso mpe ekomaka bandeko mpe oyo baza na opportunité ya kokomisela bamama oyo basungaka entuka kosunga ndeko Rodrigue ozala mpe malamu soki ake ata Inde oyo asalisa ye to Afrique du Sud to Suisse partout oyo possibilité ekozala vraiment mama ekosala bien mama ya libota mama ya bana première dame message eza ya yo po tomonaka mpe osalaka mingi na makambo etali santé bato ya baopération bato ya bagoitre bato ya bamalformation esalemaka mpona nini na Rodrigue te eosala bien vraiment message ya mwana baye nyonso to baotala biso topesi mbote na Mike Lema molongani vraiment ya Ariashu bambote na bino place bozali mpe bandeko nyonso to oyo balandaka biso mama Angèle mpe topesi mbote voilà ndeko na biso Rodrigue nini okoki kopesa comme message na bato nyonso to bazotala yo parce que tozwi déjà explication nyonso pa ya mama toyebi ke tout à l'heure tokolakisa biso mpe nini message nini okoki kopesa na baye nyonso to bazotala yo mpe bosenga na yo eza nini Rodrigue, est-ce que ma place bolekayi na hôpital bapesaki bino fiche médicale moko ekopermettre soki bandeko balingi bafaire déplacer bino oyo ezotalisa to analyse nini basalaki par rapport ya dossier na yo to baestimaki ku nini ekoki kosala po kozwa soin yango libanda ya mboka rapport médical au Bénin qu'elle mettait la salle qui est pas au dossier voilà message mosusu tokoki kopesa bandeko na biso boyebi fondation monene na nkombo ya GoFundMe esungaka baka ebele soki mpe bokozwa ka ya ndeko na biso Rodrigue kotia yango koplace yango na GoFundMe eosala bien ndeko na biso Laetitia na Londres ndenge tosalaki to ndenge osalaki mpona bebe gradi ekoki kozala mpe possible esalema mpo ya Rodrigue na ka na ye parce que eza vraiment ka moko ya pasi soki tomeki kosala bongo na GoFundMe eosala bien tomeka obeta GoFundMe qu'est-ce que nous pouvons faire pour ndeko na biso azwa lisungi par-ci par-là dans le monde kaka na milieu congolaise te na baintandi nyonso tu to na banationalité nyonso tu à travers GoFundMe voilà donc mama message nini okoki koyebisa bandeko na yo nyonso tu bazotala yo lelo bacongolais oyo bazotala partout dans le monde ezala baoyo ya mboka badirigeant ya mboka to baye bazali na mikili ya poto baoyo bazotala yo mpona lisungi ya Rodrigue nini okoki koyebisa
bazoloba boyo mpona kokongola toza motema malamu tosalisanaka tozanga bolingo malide bacondition bakanga motema te basuka ngai na pele familia ngai te olvi aza na posa ya kovivre lokola bana olvi aza mpe utile na mboka na biso olvi aza mpe utile na société yango nakoka basunga bakanga motema te mbongo oyo bakopona te tozosenga teke tosomba bango to tosomba ye soki otri apeke avenir na ye kuna na fetir na ye oyo nzambe akosalela ye aza na makoki ya kosomba mpango kasi kuna aza maladi fetir na ye jour ya kolekeli biloko nazosenga na bakongole bakokanga mitema te bana mboka bokanga mitema te na baregion nyonso toza bandeko nakokolobaka te oyo région ya équateur te oyoki bakombo na biso ndenge ezosuni naza yenga jeanne ezosuni naza ekolimi biso nyonso toza bandeko ezala bakombo ezala na bantundu ezala wapi eza na maniema toza bandeko toza na makila moko bosuna ngai na likambo oyo Voilà, maman a commis vraiment na suka parce que ezalaka facile te bandeko na ngai moto a se permettre ya kosala video to ya koleka na etando eke mpona kosenga lisungi soki ezalaki makoki ezalaki na libota balingaki baleka te baleki awa mpona esengo ya koleka te kasi mpona mpasi. Voilà votre truc, ce que vous pouvez permettre de mettre au monde à Bamiso, c'est pas ça, est-ce que ça y a solo. Donc voilà, finalement, on a déjà, votre truc, et puis ça, biso mon explication, moke, hein, oyo rouge, tout le monde est zanini, et puis. Oyo, justement balancé. Balancé, il y a baquette. Normalement, malade, oyo, les docteurs, poche oyo babengaka poche colostomique. Poche colostomique ezalaka na poche nango oyo kokolatisa parce que seli ebimaka na poche soki ebebi eya lokola neti nakobenga lokola pampers soki ebebi obwaki otie mosusu mais sikoyo poche wana normalement awa etekama $5 na piesi moko na imagine ngai nde nasala sel boye nasala sel te lokola bato normaka motu normal ye mosu akosala sel na ntongo 6 mosu ti lobi na 6 nga sikoyo ebimaka na papanga na journée nakochange bapoche ye mosu ata 6 ata 7 sikoyo imagine poche wana moko etekama na $5 donc difficulté mpena kosomba poche wana mpena mbongo ezalaki te yango nasomba bachasse oyo bamama na biso batekelaka bafufu batekela basika nasombango nde nasalela yango oyo ezobima oyo eza salite oyo nakobenga eza lokola nie oyo ya rouge wana nde eza nde motoko oyo docteur abimisaka mpona nameka kosala sel banda. Donc balase wana nde oprotege yango de manière que sel ekoya te. Chers internautes, c'est avec la revue, il y a vraiment la parole qui va passer. Il vit pas. La EBT, tout ça l'année, nous avons fait notre travail. Il y a eu l'examen des images pour le comme on était maté.
toyebi tosalaka bavie tosalaka makambo ebele oyebi mpe kosomba kar moko bameli na bango oyo oyebi mpe kosala eloko oyebi mpe okende place moko osali ambiance osali bachampagne bamoni yo batangi yo kombo tosombi elamba ya 5000 dollars elamba ngo mpe eziki na fer elamba ya 5000 dollars osombaki eziki na fer imagine sikoyo soki totiaka 500 dollars na yo 200 dollars na yo 100 dollars na yo eza mbongo moke te mais soki oyo atie ndenge kaka balobaka koni moko epelisaka moto te osala vraiment bien nzambe mpe akobosana yo te parce que balobi église ya solo ezali kokabola na baveuve na baorphelin mpe na bayebazangi voilà donc toyeba ndenge nini ya kokabola na bayebazangi mpe ndenge nini ya kosunga bayebaza na mpasi nzambe mpe akosunga yo mpe na bagénération na yo nyonso toyeya na nsima. Merci maman, pesa biso numéro na yo ya contact oyo mutu peut-être akoki koluka abenga soki balingi basunga to soki message na yo ya suka oyebisa bamama nyonso to bazini babota mpe oyo lobeli bakokota na bana bakokota bana lolero wana bakokota mpe numéro na yo ya contact oyo tinga wana service obenga abenga yo direct na numéro nini na bwaki te ndenge tomonaka na moliere bana ya ntango bazobwaka na nyokwami na audri nzela moko ti lelo nazosenga lisuki mosusu mpe aza na kane kolonga naza na yango likambo na likambo ezalaka na ntango na yango ta ya nzambe ekoki lelo ngai oyo na video ezobima na etango moke mosusu mpe aza na kabo oyo abwaka te to mama amiboma te aboma libala te nga na siporte ti ndenge aza na age ya boye nasukolaka bakanisonga ye nasukolaka nde na mbala ye nasimbaka banie na ye etake mama po pasi oyo nakotikela nani soki mpe nakimi nzambe akotuna ngai po likambo mosusu eyaka mpona komeka motu kondima na siporte wana mpe baza na kabo basiporte bao mpe baza na mpasi ya boye pourquoi esiliki ate ngai nandimaki teke un jour nakoki kobima letabiki mpona bandaki komituna nzambe likambo nakosuka nango ndenge nini ye moko mpe soki afandi mama tala age yango ekoki nga mpenza nakobala te nga mpenza nakokota te nga mpenza nakobonga te na bandaki kozongisa eka yaya okobonga nzambe ayebi mpona ka wana te tokende ye na campus tozalaka na basi ya basoda na kajaniki babima bango kopamba bana na bango bakufa ngai lokola nzambe atikaki yo te ayebaki un jour ye moko akoyeba ndenge nini akosala na nzela ya bato yango kaka nalingi nalikisa bo mpe baza na mpasi naleki mpe kokata losambo kilo lelo nazobima na etango eke kokanga mokoma te mosunga ngai bosunga ngai nazoloba mbala na mbala ozobwaka mbongo na yo pamba te nzambe akozoyisela yo mpe akofuta yo. Voilà, vraiment tozwaka numéro ya Rodrigue et puis peut-être numéro ya mama ekoki kozala na charge te soki Rodrigue kozala numéro opesa pe bazwa dépendre d'autres numéro na yo eza 067 Merci beaucoup. Tout le monde dit maman, dossier ah bon maman, nous surtout tout ce que nous avons vu, nous surtout qui est en ango, preuve vraiment tangible, dossier fait en goyo, médecin donc nous surtout les alliés abonnés. Oui, bandeko, bomona teke likambo oyo eza ya kokosa po eza na bato mosusu akokolobaki bazoluka mpona kozwa mbongo kokosa te rapport yango oyo tozwaka ya docteur Mwipu mpona Audriki abima na mboka oyo
rapport yango oyo docteur moto asalelaka biso banda asala makoki mpe eza te rapport yango yango oyo na docteur rapport yango oyo docteur asalaki badossier mosusu oyo natamboli mingi ana diamant baexamen kosala tokomati na cinquantenaire mpona audriki na baexamen yango oyo naza na mamikanda nasali effort ndenge mama asalaka mpona mwana namoni ke nasuki ezala te ke o navandi ka bote mpasi na motema mpona mwana na ngai natamboli sikoyo nde makoki esuki biso tomoni zu moye ya kosala eza te ya na cinquantenaire balobaki nini na cinquantenaire tokendeki ka baexamen examen docteur ngoma moto asalaki baexamen yango bon baexamen wana basengaki ka bambongo ebele lokola makoki mpe ezalaki te tokatanaki ka wana tosuki ka wana yango tozongaki ka na rapport oyo tovandi ka nzambe asunga biso na rapport docteur mwipe apesaka mpona kobima na mboka oyo badosie nyonso yango. Merci. Merci. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On a ezalaki ya bino ekibumba oyo ayaki botala ndeko na biso Rodrigue na cas ya maladie oyo etungisa ye banda bomwana depuis na âge ya 2 mois bino moko bolandi ndenge nini ba explication epesami epai ya ndeko na biso Rodrigue epuis epai ya mama vraiment esali pasi mais nayebi ke nzambe ya mawa nzambe ya bolingo nzambe mosungi akosunga yo osi oyoki mawa olingi osala likambo soki makoki eza te nzambe aosala de manière ke yo okutana nango po tosunga ndeko na biso Rodrigue ensemble. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Lobby merci na baïnyo surtout balandara biso nyo surtout balingara biso. Tonton Clara de Bruxelles vraiment esika ya kosala mo alikambo pe ya malonga ya moyo bino bana royaume association bana royaume vraiment na ba activité toza na on a décembre awa tala place to ko sala geste eza awa bande ko Rodrigue. Voilà donc monsieur Claude Manzambi na kati ya monde bambote na yo. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission to lobby nde to ba na suka émission na biso. Glory be to God. nalingi nanga mot de passe mpona bandako na bige. Voilà amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Ote balana, oui, madame, on a émission